Mama Kenda na mboka kopema ya Libela na 2010. Bato baza bako yeba eza mukolo to organizaka journée moko na sala Madiata. Yende mutangai ko pambola tous les pasteurs à Barumbu ya commune Kinshasa ya Lingwala ya Gombe oyo na sangana kina bango pona kwa acquérir sagesse pai na ye. Banda 2010 tikino lelo koko na bino atikala lokola ntomba Paul kokanga motema. Et tant on a bengi sibino azo affecté ba jeune marié ba oti kobalana ngai moko lokola nanviaka vraiment tamba sala nga grâce lokola et je pense que bakabwana kana maman 50 ans de mariage hein, si je ne me trompe pas tolinga to célébrer jubilé d'or ya mariage na bango engam tonazolo banayo lelo nazana 30 ans de mariage mais ce que yebisanga yena mamati lelo balinga bazana combien. C'est pour vous dire que na benga kiye papa yaka ato kote yate osalika boy na pamboli bino bokende wawa osala kolekonga na sala e ami bale nazangi na pose ya papa aya mona esika ya sika tokomi tozaki na Kabale adresse ya ebaki tolongo na Kabale tokomi na Ngomba. Donc c'est pour vous dire que les londe dédicace y adresse ya Ngoma et Salami. Tout le monde va les kaki zaka baba Jean-Baptiste pour na ko préparer nzela ya koya na mokonzi. Sikoyo nde ayepa pesa biso mpifo asaka nyoso ya bonzambe oyo nzamba tana ministère na ebanda 1964 oya koma pasteur tilelo etikala na se na makolo na biso na kati na centre missionnaire Mogarizim cité de bénédiction nana zola na ngape sanga mena bien voilà sikoyo tolingito yamba le vieux patriarche ngana zo benge le vieux c'est parce que ba patriarche ba comme il est le belé atanga soki Jordan ake banane ba benga nga patriarche mais sikoyo na ina na présenter bino le vieux patriarche Saint Charles Nkelani Mpata président visionnaire Yamam et koko ya bakokolo ebele tango azopusana ekeleza mobimba tozo beta maboko na biso pona koyamba mbuta muto ne sengo pena kimia tolobi amen. Mananga etondi na esengo mpona kozwa opportunité ya kokuma awa pour la première fois mpe kokuma na ngai awa naza na kilo oyo mwana asengi kopesa nalingi nakokisa la puissance de la paternité éternelle oyo nzambe azali na yango. Puissance de la paternité éternelle oyo nzambe azali na yango tangu yasali lola pe mokili yene bandeli ya nyonso tout a été commencé à lui le créateur souverain yende azali créateur de toutes choses lukula yazali patata ya putata paternité na ye akitisaki yango ntango abongisi mokili oyo mobimba na biloko nyonso ekokuzala na planète terre alors akamati putata na ye to ebandeli na ye ati yango likolo na oyo nyonso ye asalaki na planète te. Est-ce que vous pouvez s'asseoir? Biloko nyonso nzambe asalaki na botata na ye lere wana muntu azali te nyonso ezalaki awa lere wana muntu azali te.
déplacer yango nyonso tout. Mais ntango atali na badiama na baor na biloko ndenge ezali na mpema ya kopesa ye honere te, mpema ekopesa lokumu te. Oyo nyonso ya motuya oyo atiaki kati na planete eloko moko te ekaki, parce que Nzambe lokola tata azali esprit éternel, ye aliaka biloko tokosimbaka te, me ye aliaka kaka lokumu na ye, honere na ye ya butata ya butata. Alors amonaki ete bambwa plutôt baéléphant biloko ya minene ekokoka te mpona kopesa ye lokumu. Alobi faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pour être tout placé dans la planète Terre. Alors le yé a sa paternité. Oyo ngai tata na butata. Nazali na yango. Nanzira na ye. Ye abimisa. Bantu oyo bakureye na monde mobimba kusizetire biloko nyonso, kudevelope biloko nyonso, kuorganize biloko nyonso. Akamati paternité na ye apesi yango epai na Adamu mpona kugere, mpona kuplanifie, mpona kudevelope, mpona kudomine epai na Adamu. L'homme azali mutu moko atiami na esika koleka biloko oyo nyonso ezali na planete te. Apesi ye sagesse, apesi ye bolingo na ye wana ezali bozwi ete azala ressemblance na ye. Ça c'est grave d'être ekozala lolenge moko na bonzambe. Alors que l'on est loco moko ezwaki lolenge na Nzambe te. Base nyonso moko te azwaki lolenge na Nzambe. Me Nzambe mpona bolingo na ye kati na yo muntu, kati na muntu souffle de vie oyo ya tout puissant ebimaki mpe akotisi yango na forme planétaire. Pour être assujettir biloko nyonso, Nzambe apesi puissance de la fécondité epai na mobali. Amen. Mais est-ce que bino boza koyokanga malamu? Nga nalingi ete boyoka ngai malamu. Papa dina telemi awa ozala membre ya famille ya Nzambe. Parce que souvent, aucun membre de la famille en Nzambe, alors que nous c'est en Nzambe, nous avons accès à kozwa yango. Loba amen. Ntango asali Adam, kana na Nzambe aza kulumana biso ete Adam oye kokuta bandeke mibale, bambwa mibale, basusu mibale, banyama mibale, ebiloko mibale. Me ye muntu oyo akukaki na Nzambe azalaki le seul. Akukalaki na ndeke te, akukalaki na nyama te. Il ne pouvait pas vivre ensemble avec des animaux. Atali alobi non. Amoni moun. Vraiment, à la maladie de la solitude. Pas maté, il faut que vous appelez penaye sate. Et le koyos, madame Banga, parce que hier, elle a dit, l'icolo, n'angouillons. L'âme a l'obé, c'est bon que l'homme soit seul.
nasalela ye musungi oyo mokukani na ye Nzambe afungula makanisi oyeba création de l'homme toza kuteya biteya teya toyebi te touti wapi tozali banani tokokende wapi. Ça c'est le souffle de tout puissant. Alléluia. Alors le monde ya kukukana na muntu oya kukani na ngai Nzambe soki nazwi na esika mosusu alors que la paternité na nga ekozala kofi ekobonga te. Il faut muntu wana akukukana na Adamu abikata ye parce que Nzambe azali Nzambe la succession. Oh, alléluia. Banda muntu asali lisumu ndana ntango yakuteya te kasi nde ifuna te. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nzambe atali muntu alobi il faut kaka oya kukana na ye parce qu'il y a une puissance ya monde mobimba mpe akamati lolenge ya mabele oyo monde malamu kaka ye sikoyo azwi mpema oyo ekukani na ngai Yawe asala succession à se multiplier parce que je suis Dieu de la multiplication. Dekula totangi akamati mukuwa moko kaka na mukuwa oyo esezwi mai mpema makambo nyonso ya nzutu oyo ekokumisa Nzambe pokola mpoko Bible nalobi Nzambe azali kokita na jardin aya kokutana na Adamu mpe bazali kosepela komona biloko oyo Nzambe apesi ye. Alors abimisi mwasi na mokuwa oyo ye alungulaki epai na mobali. Dieu, mystère, mabumbami, le mystère caché de Dieu. Vous avez que vous tambola pour que vous n'avez pas na soki boni kati na nzutu na yo. Mais mabumbami, il faut pas na porte ya kubima na planète oyo. Na kende mbango pamba te mu pesa kokima. Ntango ekusala mwasi akamusi mobali atala être moko créature moko jamais vu na éviter ce qu'on m'a bonné à ça qui est moko na esprit célibat, esprit de célibat. Quand tu vois que célibat c'est quoi? Le dialogue c'est pas pour que l'homme soit seul. Malamu teke muntu azala célibat na esprit ya célibat. Atala oyo, atala oyo, atala oyo, atala oyo, atala mbwa, atala ndeke, atala ngulu, atala susu, atala. Eloko moko ekosepelisa ye penza ezate. C'est un mauvais esprit. Soko dans l'esprit ya célibataire. Omona mwasi boyo, omona mwa munene, omona ya boyo, omona ya boyo, omona boyo. Ozali vraiment troublé. Ozali fixé te. Ozali citable te. Alors que Dieu est contre le célibat. Tikana pesa ye muntu oyo. Akukali na ye. Bon, azala posé. Azala fixé. Azala malamu. Mais muntu wana. Nzambe abongisaki mwasi lukula po
porte de la vie humaine. Et tout le monde a sa succession s'est multiplié. Quand il a eu mon corps, a se multiplié et le roi va niamate, n'a pas mis chiamaïté, n'a pas mis watate, mais a se multiplié. Quand il a homme était, le bas amen, madame. Il faut, moi, si on a une salle, à la porte de la vie humaine. Donc, ma fille, mais ça, le peuple, yo, ça dit porte de la vie humaine. Ngai na buku mona te soki obuti ngai te. Papa te nzambe abongisa yo. Yo zali kula izine ya nzambe mpona kupesa miso, kupesa matoi, kupesa maboko, kupesa makulu, kupesa nyonso. Pendant 9 mois, soki puissance ya fécondité oyo nzambe apesi na mobali esali pou lokwa ndenge asalaki na mabele pou. Alors pema wana yo nde izini ya kopesa force. Aza na position moko terrible na création. Pendant 9 mois, Nini de Koukina Manzaka et Koukina Makouloudan, tout. Alors, Fungouli porte. Porte de la vie humaine. C'est la femme. Pour aboutir à la bomboï. Pour vous commettre la partenarité, il y a un zambé pour communiquer en gros sous. Et pas une maman sous. Il faut y avoir position dans la bataille. Vous allez le coup pambaté, vous allez boiter, vous allez sauter, vous allez micher à maïté, mais l'homme vivant, vous allez pour vivre la paternité, l'ungwe par exemple à quitter ici à mon monde. Et c'est pourquoi le mariage est sacré. Et Bible a déclaré c'est lui qui trouve une femme. Il trouve du bonheur. C'est une grâce d'obtenir de l'éternel. Yamwana, ma fille, tu ne vas pas la préparer la terre. Il faut Nzambe a révéler yo. Muntu azala po mwina Nzambe asangana kana mbwate, asangana kana ndekete, asangana kana mbisi ya maite. Mais lisanga Nzambe abongisa na mwasi oyo azali lolenge na ye. Ntango Adamu atali mwasi, alimena kubenga yinda. Ake mundu okuyeba masekele Nzambe. Il faut qu'il y ait une révélation. À révéler, maintenant je vois, où il y a des kangai moko, mon kuwa katera mikuwa nanga, mon soni katera misuni nanga, et si on a combien nani, parce que y a un nzambe apesa kinjira kuyeba biloko kumbu, na lulenge na yango, mais ayebi ta kubenga mwasi nani. Réveillez, alors Ève. Ève est allée couler porte la vie humaine. Et si quand vous montrez que vous venez à la planète Terre, ceux qui m'ont majorité, montrent Adam a beaucoup de société. Alors qu'il y a beaucoup de gens c'est paix à coup. Si on a Nzambe, à coup, il y a Nzambe, nous sommes célibataires.
akamata oyo te, akamata oyo te, akamata oyo te. Donc aza kotiyola kanzambe na malamu te. Mais muntu oyo abali azali pour lutter contre célibat, azali pour lutter contre divorce. Oyo nzambe aboya, oyo akangisi moko te azali nguya ya kufungula. Donc le mariage, et surtout le mariage des serviteurs de Dieu, c'est un mariage exceptionnel. Parce que nous sommes dans un monde avec les tango eza moke, tango eza mokuse, na lingete bino ba descendance ya patriarche kelani, boyeba wapi sika bouta, botelemi esika nini, pe bozali kokende wapi. Utamura kaka boyete satana lingite mutu ayeba du bieti esika onini auti, pe esika nazali kokende azali kaka vegle, azali kaka vegle, kulia biliela, kubala bibalela, lata bilata, makamundenge, wana ezali mpuse na satana. Mais Yesu béni, Yesu ayakibona ku éclairer mu. Yazali lumière du monde. Pour mon toit d'âme na munini soko mukete. Alors yende mon bikisi na muto ya beba. C'est le seul moyen d'être sauvé. Christ en vous, c'est l'espérance de la foi. Alors, paternité dans Jean, on y a péché dans Adam, et comme il court, moyens à la langue ensemble, et ça lui société. Vous pouvez être à l'ouler l'immouma yanziété. Et ça, quand même passe, la puissance de la parole de Dieu, qui était infaillible, incorruptible. Il nous va incorruptible. Et changea kate. Et zoaka maladie. Et attendez que nous allons nous kinga kankisi nani magicien on peut changer le bananzambi. Parce que c'est une parole très puissante, créatrice, régénératrice, transformatrice, et pour transformer le monde, et pour bungura biloko yose. Nzambe apesi mama babana kubuta bana ya bomoi, bana bakuzala ba successeur ya vie oyo bazwi epai na Nzambe. Mais mpona kolia mbuma